Bonjour et bienvenue dans Question d'actualité. Bandeko Balandi, toyebi ete boza ebele kolanda biso na ngonga oyo, bozolanda biso na mikili ya poto, bozolanda biso na ba province na biso, na capitale ya RD Congo. En tout cas, topesi mino bambote ebele, pe tolingi bino mingi, bo like, bo partager, vous bo s'abonner na nonte, bo s'abonner déjà na chaîne na biso Canal King Télévision. Toye lelo na article ya Sika komemela bino toujours basango ya mboka boye bandenge nini mboka ezotambola pe position nini o biso peuple tokoki kotelema mpona ko défendre ba intérêt ya mboka na biso. Lelo mama Constance Malabu ayambi mpona bino mwana mboka abengami boye na kombo ya Monsieur Joseph Désiré Mobutu. Nayebi ete kombo oyo ekolengisa bino, vous pouvez poser plusieurs questions. Fait président Nabiso à sécurité, mais Esaïe en... Bonjour Monsieur Désiré. Bonjour Madame Constance. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous aussi? En tout cas... Je suis ravi d'être reçu. Merci beaucoup. C'est Peli Koyambaye na émission Nabiso question d'actualité. To ebiete ce qui to yambi awa eza pambate. Avant de commencer, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Donc, comme vous avez dit, hein, on ne peut pas être ici par notre propre volonté, mais nous sommes là. Si vous pouvez me permettre de saluer d'abord Banambo Kanyon Soa, place Bozali, Ozola Nabiso na Etandoike, na Pesi Binombo te ba bonne année. Et Bazana Katiambo Kapé Libanda. Donc, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a des faits graves à dénoncer. Peut-être quand vous allez me donner le temps de développer, on est ensemble pour développer encore. D'accord, peut-être qui baeko tolandi yango koloba ete ndako oyo ozali kovanda na kati lelo ememi yo na tribunal liboso ya ba juge toyebi te likambo nini eza ko se passer na kati ya to éviter likambo nini eza ko se passer, comment une maison où il y a yo oza ko vana kati lelo emema yo liboso ya tribunal okoki ko expliquer biso. Bon, maman Constance, pour moi ce qui n'a pas zonga moi muke pona baimbo kabameka kolanda ba balandanga na tango kalate ezamba liboso tena leka pona ko dénoncer ba fait grave ba ministre na biso bazo salaka bazo mi mona kondele baza likolo ya mibeko. Or na kati ya état de droit mokonzi azakase moko mibeko. Nous sommes censés être mineurs devant la loi. Donc pour que mboko etambola il faut to bandana no biso moko kotosa mibeko oyo parlement na biso moko esali. Dossier wana ezali ndako oyo kondo mama wa botinga ya sombaka naza mona président na mama Kambale Nyavingi Leoni azali première femme juriste ya mboka na biso azali pe commissaire du peuple hein, député à Kala conseillère na présidence pe commerçante munene ye muto akotisaka ba voiture Peugeot 4x4 kimalumalu na Kinshasa sala ka ba taxi donc asala qui a travaillé normalement ndengo sala boya sombi pe biloko ya ya bo sombi. Parmi tant d'autres, Oyo toujours banda ku place na final libota na Monsina bana na monedit numéro 5 o mokili monbelanda kitanga na récupérer ki yango ezala ikaka na Canal King batu bayaki ba accompagner ngai toujours te kozwa possession après que le ministre sortant mwana mboka Jolino Makelele aloba keno leki yaki kozwa ndako na ye jusqu'à m'appeler leki o yangai mwana o yangai yaki kozwa ndako na ye pour biso toza ba légaliste pour président actuel de la République Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Fachi, nous avons le citoyen le plus méritant de la République. Zéro virus, Fachi Béton. À l'Obinine, à sali de cheval de bataille, état de droit, pour que Mboka est en bon. Mais moi, il y a des collaborateurs qui ont comprendre dans notre tête. Il y a état de droit, un processus. Mais exemple, fait où tu as l'écolo pour que les gens ne emboîter le pas. Mais le ancien président de la République, le sénateur Avi Joseph Kabila, alors qu'il y a 15 bons collaborateurs qui sont le lenge moko bandeko bazolinga komema Félix Tshisekedi kuluto ya biso a échoué na mandat na époque oh nyonso zo pesa comme vision oko ko redonner moi espoir na image ya malamu na ekolo bango baza ko ya ko ndenge baloba ko nyatango na makolo ko cracher sur yango
yango zomona ministre Jolino Makelele atikaka te malgré atikaka ezala inde na mboka lopoto balobaka il a changé de fusil de pôle hein changé mundu qui na gauche atie na droite aleki par ministre de la justice esimbité aleki lelo aye ko entraîner Molendo Sakombi oza membre ya INC comme ye aye pe ko entraîner Suba Pius Mwabilu bango nyonso animé na nini dako ko benga ngo acharnement de balobana lopoto motema ya mabe ya kolinga kobotola parce que ce que ezalaki na esprit à protéger bien à l'État ça va bien belé à travers la République vente nazo zonga la moi parenthèse moké maman constante donc vente après 30 ans tout na ba juriste nyos bazana ba conseiller juridique na ba cabinet na bango après 30 ans on ne peut plus revenir sur une vente même ceux qui prient même ceux qui ba irrégularité il y a forclusion en droit le tribunal nyos qui ko saisir ba ko bouter dehors parce que ba délai à recours tout est vente ya maman à son banda kwa na ministère ya portefeuille vente wana za couvert na jugement RC 67 170 il y a 2 mai 97 ndenge tribunal bana procédure bandi lelo remise à liboso mbala misatu bosambi bakati ezaki avant to ke mboka ba pato ke na exil papa longola bokonzi toye tant to kokuta na likambo ba montaka obema et kotia bato ya régime ba yaki afdel ti tozwaki pe ba contact politique pour bato musu bafanda wana bafanda ti toye kokuta sikoyo tentende azaki wa après comme ba contact politique nyonso esimbite avec état de droit ndenge président Félix Tshisekedi ayaki la commune à Bokonzi nde sali que justice atale bino mibeko décision ezaka rendu na biso comme maman zai soute ngai moko pe na sisaki justice parce que pour na agir na place na il fallait nazala investi par un jugement d'investiture RPNC 45 727 il y a 2019 oh investir na pesinga indi sa pouvoir na place ya maman comme kondo maman zai soute donc yango moni ke sala ki na komaki kolana la procédure ndenge tribunal les ongi singa na ndako na fandi wana bana na libota mobimba ndenge mokili mobimbela na etando iketa na récupéraka yango et ongi seki moi espoir na kati ya peuple congolais mais eloko nyonso bo observer kaka eloko nyonso zozongi saka espoir na kati ya peuple même gratuité enseignement de base état de droit bandeko ba collaborateur oyaye neti ba Jolino Makelele ba Pius Mwabilu ba Molendo Sakombi azande ona biso mais to kamwe mangambo azokota na kati na komela ka yekutu bango nyonso ba yebi yango aujourd'hui Molendo Sakombi soki na komi pa na yo akomi mukanda oyo batia technique ba kobenda yango mukanda oyo le 12 février gouvernement a déjà démissionnaire mais ba profiter na ngonga oyo croyant que comme bakino balobi tokozala kolala pongi tokozala kidiba nzoka mwana koyala la kate koya zakana muke na munene te so balobi ke koya zawana po kende sengelo talamba misato ayeko komelango affaire foncière conservateur que apé sa certificat na kombo ya l'état Congo na ndako nga la fani na liboto sans une autre décision judiciaire que jugement moko boy et bukio ya maman ou comme inattaquable lelo bango baza censé kolanda ba voie légaux pourquoi balandi ba voie cour et tribunal parce que constitution lobi que décision ya justice na principe à séparation ya pouvoir et koki ko azalaka ka attaquer la justice constitution so e ko loba et lobi que maman journaliste to kanisa peut-être que biso tozoro ba pona biso moko kaka et ye ko loba sous na 181 que et pekisi na pouvoir exécutif donc le premier ministre ministre PDG ba obstruire kana décision exécution à justice ba ko se mêler na mambo pouvoir judiciaire pour principe ya séparation à pouvoir Montesquieu na école primaire. Monsieur Joseph naibi ozo continuer ko expliquer biso pour comprendre malam oui. Et c'est biso ba vrai auteur au baza ko s'attaquer na yo pe ba vraie raison na bango pourquoi pe baza ko sala yango. Bon, votre avis. Merci beaucoup maman. Dire la vraie raison ngai tonako ko pesa te. Pour ngai naza net victime. Donc bango ne baza ko créer mamunyoso. Bango ne ba ko leka ba pesi vraie raison na auto de na senga bango plusieurs photos ça la débat contradictoire. Ndenge ba lobaki kalami ta pièce contre pièce voilà parce que droit za ba lobate. Ba monana te. La preuve en est que depuis na récupérer ndako na tribunal la zone le 12 décembre 2019. À partir de la tractation politique, il était ministre de la Justice et Akala.
tunda akasenda komaka komeli inspecteur général à service judiciaire qui vérifie sur une procédure irrégulière et puis appliquer mibeko ministre dans inspecteur général à service judiciaire après 2 mois après cette instruction va réinstaller ba ko réinstaller donc nga nazana d'une manière légale nazana pom na mutute ndako eza ya biso depuis 85 donc les lois que ça mikolobolo comptez c'est plus de 30 ans c'est plus de 30 ans comment est-ce que ba ministre ba yakala batika l'opposer problème wana te ah ezaka kapona nini to kanisa ki leki ya kozala souple langage na ba souple ni koloba il faut que mona bango yo conservateur ba komeli yo lettre oyo un ordre mal donné ça va exécuter te hein yango moni que to répondaki na bango maman journaliste komona ke ba imboka bata la lettre oyo eza recours gracieux to sali to adresser à mon ministre affaires foncières à komela conservateur molendo sa kombige zonga dans le bon sens zonga dans le bon sens soka tosi yango te ba plainte za déjà na justice to ko poursuivre même après pouvoir ne to ko poursuivre eza la pius mobile ba mususu bazokanisa ke maman Constantine est-ce que union sacrée eza blanchisserie non détrompez-vous mais ba oya yo akala egolanda yo kaka la Bible le barabi misala na yo egobila chacun portera sa propre croix hein depuis batuneti ba ministre sortant plus ou moins même ba Jolino Makele nazo lancer défi na nyonso tata Mokonzi Ekolo Fachi Beton le citoyen le plus méritant de la République zéro virus Kulutu et ça son excellence Sama Lokoli bon mega kotala batuneti ba pius botia ba na bande de touche na pesi 6 mois bokoyoka conférence de presse à ça bon mon langage vraiment à 90 degrés à ça. Ils sont là que pour les intérêts. Mais le peuple congolais, tout ça, plus de 80 millions. Il y a d'autres Congolais capables. Quand Kabato Baza, quand il y a un parti politique, le président d'un parti politique, Bango Maroba comme arabe ministre. Non. Le président de la République, il a besoin de jeunes qui bilongi à Sika, Makanisi à Sika. Bango Bako Zonga Sima, mais je vous dis, si moi, j'ai mis sur 3 mois, ma puce a changé déjà, comme vous savez, la déclaration, vous savez, la TP, mais on a vu ce Joseph Désiré Obama en solo dans l'hôpital. Même Bilongia Sika, il faut qu'on débat adhérer à l'Union sacrée parce que jusqu'à là, Bilongia Sika, même nomination à Premier ministre est surprenant qui va tout on a évité ceux qui osent qui nouvelle ou en andingini. Bon, ngai pour ngai, je ne pouvais que saluer, na saluer pour nani. Premièrement, Ndeko Sama Lokonde, à Outina on a chômage, au moins à Outina j'ai camine, non? À Liboso ya wana. Azara ministre à sport pendant 10 mois. Ba démissionnera pour l'année, ba boire à 3e penalty. N'habite Sozo Bessou sur la 3e penalty. Donc c'est une personne qui a la moins valeur ou yazo croire en moi. Alors en le choisissant, apportant le choix sur lui, le président de la République a sali Mabete, a sali Malam. Mais il y a un moment où il s'est bousculé, bah ouais kaka bango, ou ta papa kaka bango, ou ta Joseph Kabila, Kouloutou Rabiso Akenda sénateur kaka bango. Le Félix Tshisekedi Kulutu ezala kaka bango non ba parti politique na bino bato bayaka ko adhérer musala bango ils appellent un jour peut ba servir mboka non objectif à parti politique c'est de conquérir le pouvoir kozo mona ndenge zoza mais tala na ba domaine ezaneti ya pius mobile urbanisme habitat zaye permis à construction nana délivrement urbanisme habitat tozaki na problème mo awa na hôpital Vijana ozo na lingwa la wana oyo tinda lelo ndeko azai ministre provincial de l'Imakambo azana boloko pona mpo muto akufaka muto azaki kotonga na kati privé na kati ya hôpital ya l'état nani apesaka permis de construction urbanisme plus mobile urbanisme nde pesa tolongwe wana kankokolo papa atikaka kankokolo na superficie eza lelo te oyo bato baza na GBC otali bakota na camp baspolio une partie ya camp yé plus mobile pour na ko marquer ba empreinte na yé je m'excuse dans le cadre de la sauver écolo il pouvait initier avec ba collègues na affaires foncières tu as gouvernorat à ville tout le monde tu as défense ba sali commission mixte par exemple ba meka ko tala ndenge ni za ko kende ba civil ba fandi na camp tout ça ba meka ko délimiter de nouveau et puis qu'on sécurise par bas titre ba sali en moté et le ko faut un certificat liboso ka ndako yanga na final libota yango ne faut un certificat na kombo à l'état comme pona ni na sima wana ba ko baluka ba ko signer session moko boye ba pesi yango na kombo ya
bon nde basalaka naki opesa o troisième exemple wana oyanoli déjà na motuna na nga sanki oyeba merci beaucoup pourquoi basalaki yango pourquoi bazosala voilà oyo batami na nsima na bango mpo eza lolenge basaka kala basaka kala toyebi yango lelo oyo soki okei na bandeko nyonso bazolanda kende na 24 novembre en face à maison Schengen en face à maison Schengen à côté ya révérend Kim okomona espace moko ezalaka wana babengaka ba espace vert bato bazwa mopepe bana lingwa bazwa osakana mpe wana kende omona lelo batie batole esika wana badepute moko baotaki kokita wana na badepute nationaux na baprovinciaux mpona koluka koyeba eloko nini ezali nasepelaki député provincial moko ya lingwa alobaki abi ke commission moko eza déjà mise en place na assemblée provinciale mpo balandela bazotonga nani apesa bango permis de construire urbanisme kaka pius mobile nani apesa bango titre de propriété Molendo Sakombi pourquoi bazosécuriser basite oyo eza na intérêt public te oyo eza mpenza kozwa na intérêt ya bato nyonso te kaka biloko ya bana maréchal kaka biloko ya Joseph Désiré Mobutu ya mama na ye tout ça mais conseil ça s'explique pas Joseph okoki kopesa na bakonzi oyo bazwi pouvoir sikoyo toza na Fachi Beton toza na premier ministre na ye déjà aza en cours ya baconsultation nayebi te conseil nini oyo okokopesa bango mpo yo mpe okoli na makolo to na kati ya nzungu ya politique na oyo ekomeli yo voilà je crois conseil nakokopesa personnellement na président de la République parce que son azo président de la République apesa ye conseil te bavi nakoko proposer proposition voilà ye aza ye nde premier citoyen ye nde aza mpe na cabinet moko eza costaud bato ya mayele mingi batondi epa na ye mpo baza na souci ya changement mais malamu na ye ayokaka mais proposition nayebi kolutu na biso aza sage d'abord aza un homme de Dieu aza différent bao bazali makambo ya molili yango moni aza un homme de cœur tala na peso endikisa moko ntango kaka azwi pouvoir mwana ye ya liboso omona azongisaka mama de fin veuve maman mukulumanya na ndako na ye oyo bayaka ko exproprier jugement ekata ye na ndako soki numéro 4 baye ko exécuter na numéro 6 en connivence kaka na ba autorité mais président apesa instruction que ba réinstaller maman na ndako na ye aetango mpe baye ko vérifier maman azaki na raison donc c'est un homme de cœur ayaka kolanda na église akotaka losambo aye okute dimanche nde omoni mpe na fin de l'année passée asukisaki année na ye wapi na ndako na nzambe c'est un homme de Dieu. Et là, on a encore na tata Mokonzi, grand frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, le citoyen le plus méritant de la République. Zéro virus. Kouloutou, 2023, ils ont calamité. Je rappelle Mboka a fonction à mandater, mais il faut que le peuple congolais a jugé sur base de Misal Osali. Or, Mokonzi, ils ont une équipe. Un chef, c'est une équipe. Pour que l'équipe a gagné, Abima. Donc victorieux abima la première place même na bachan ndenge toti kozala ezaka équipe ozaki composé na ba meilleurs joueurs il faut que pour na ba meilleurs ba entourer yo ba meilleurs sur tout le plan baza ba technicien sur le plan pe ya personnalité conduite baza la moi conduite moko toko lo baté ba ozaka ba excellent mais normalement quand on les appelle excellence c'est supposé qu'ils sont excellents mais montuneti ministre sortant à urbanisme plus sous moi bibi to Jolino Makel to le Molendo Sakombi Asali à quoi sont-ils excellents ils méritent pas c'est non au sala moi attention parce que tant que vous prenez état des droits Molendo Sakombi azoté les mélango plus sous moi bibi azoté les mélango Jolino Makel azoté les mélango eza moi pas si mingi eza moi pas balingi échec na yo bazana yote na moi bazana na butu baza hier parce que soko ozana ngai nga na za tata na kati ya ndako na pesi mibeko mama je non suka ya bana kozonga na ndako eza 19h yo ye 21h eso zoto satata ozo bafoué bokonzi na ye to eloko de justice asi akata et comme clos lelo et comme et décision est commis et acquérir l'autorité à chose jugée bango eloko ba ko ça les ko se plier tant le président de la République va concourir na honorable Martin Fayulu nini kabola ki bango départage ki bango cour constitutionnel non tant cour constitutionnel ba yeno moto alongeza Félix Tshisekedi et si la bande musala biso sutobaki iyo eza bongo te mais ndenge nini awa le même tribunal la bazuji baza kokata ba ministre oyo bazo reconnaître pouvoir ya président de la République au cour constitutionnel akata yeye moto alonge si baza ba donner à seni bazo ngokotosa ba mbeko justice à l'obité nazo peso exemple
tofandi na Kinshasa ba immeuble Interpol na boulevard wana eza immeuble ya l'état uta kala mais tala lelo oza journaliste d'investigation qui doit vérifier une affaire foncière au moment là que ba titre ba pesa ki ba appartement nyonso ba immeuble ba titre depuis septembre l'année passée sur proposition ana ni apisu mabilu na Molendo Sakombi basali mambo deal na ba au nom ya l'état mais si na ya l'état kende kotala lelo basali ba titre monsieur c'est comme na kombo ba privé ah au moment là ba ça ba pesi ba cousin ba pesi ba copine na bango ba pesi ba belle sœur bolanda ba procès utayi koleka ozomona ke mwana azana 21 ans concession à plus d'$1 million ezai asomba ngondengeni au cadeau moko boye ba ite corruption morale ezalaka na ndenge wana nyonso yango moni que moi nakosenga na tata mokonzi vraiment asala effort na choix kupona bato mosusu akokama lobi atie bato mosusu anome bango peuple sali marche hein tokoma tina niveau wana peuple sali marche parce que gouvernement tombe bakota kapo bandotre basala ba déclaration ba avoir la yo nazana lutu nazana mbeli nazana vélo nazana mutuka nazana lupango tango pe okobima moi négligence zo za lesika wana tango pe il faut pas contrôler na salaire au ministre azali nango na prime azali nango na ba ordre de mission ba frère de mission azali nango et mériter que azwa biloko ya bibi nango po mingi ba koma ba tie na kombo ande abatana taneti Molendo Sakombi par exemple aza mwana papa na biso Sakombi aza yaya aza ndeko ya biso bazali na problème na baona ndako na bango na pigeon so na waka biso so na ine bazongi se baona ndako na bango te o ba botola ngo soki na ndeko moko ya famille ancien chef de l'état ka mais justice muto azongi se bango ndako wana etando ike mokili mombelanda ki onto sepeli pourquoi Molendo Sakombi a sepeli na décision judiciaire ka pona kaya ozongi sandako ya tata na bango mais na kaya bato mususu azo sepela ngo te pona babenga ngo motema mabe bakambaka ekolo na motema mabe te la ba sentiment te il faut être au-dessus ya biloko wana tout en respectant les lois de la République constitution article 34 nango et puis est consacré et puis caractère sacré na propriété privée que la propriété privée est sacrée donc bango ba yebi yango mais pourquoi vouloir passer outre tant que justice akati pourquoi bolandela la recours te la justice bozo ba kolanda cour et tribunal pour nango bino boza démissionnaire le gouvernement est démissionnaire mais l'être au monétaire les 12 donc les 12 bozo continuer sur ce qu'a pu ça comme Molendo pas comme un jour après donc priorité dans le cabinet mon dossier lupango na maman na yo biso eza moi mawa mingi parce que ce que bazo ça na bana maréchal boye bona éviter donc sous d'autres cieux na mboka ba famille présidentielle la famille sacrée hein allez aux États-Unis partout on ne dit pas que tous les tués les citoyens mais nos parents ont servi ce pays au banana armée journaliste est un pouvoir maréchal jeunesse pendant 32 ans en pouvoir plus armé ils ont 37 ans Kondo Mama Zagi juriste à Liboso Azaki député les commerçants on doit même nous respecter pour bien se faire respecter à tout moment donc là on a beaucoup le bain au sol il y a un jour moi na Kondo maréchal avec beaucoup de ndako ezarate ezaka biloko na biso depuis tous aïna exil tiko zonga biloko na biso les opposés parce que tu ancien régime ba créer biloko moi mon ken azali na ngoya koloba wana na pesi yo pe merci nengo pesa kinga moi merci beaucoup moi espace pour s'exprimer vraiment peuple congolais boyo kibino moko to boy ko interrompre monsieur Joseph Désiré Mobutu totiki aloba a expliqué vraiment en long et en large peuple congolais ayeba situation nini ozo se retrouver na kati après 32 ans de pouvoir ya papa na bango a servir mboka au Congo ba mériter vraiment oyo baza ko faire vivre bango te en tout cas ezama wa mingi peuple congolais kaka neye tolobaka ngo na question d'actualité nous sommes au milieu du village tozwaka part ya mutute totike la cabine moko bozo ba information brute ndenge tozwela kango pende ndenge topese la cabine yango en tout cas bakonzi ya mboka bozwa conscience na éviter to komi presque na suka émission na biso liloba moko po na union sacrée de la nation. Bon, merci beaucoup maman. Et là on a beaucoup le banane muke avant la kota na maman union sacrée. Conservateur hier moko so tali lettre le 30 décembre hein. Lettre le 30 décembre oyo greffier divisionnaire à tribunal azo répondre pour a senga ki ba authentifier ba jugement na zanango pour ça la certificat na kombo na comme maman azali susute au moins ba répondre que jugement est authentique ils a bel et bien œuvre à tribunal lettre oyo ya Molendo Sakombi le 12 février il est conservateur
aza fonctionnaire à l'État. Quand tu refuses d'exécuter une décision judiciaire, ils ont abstention coupable baro l'annulé nango. Ils ont fait rébellion. Et puis un ordre mal donné va exécuter rangote. Ordre ministre sortant au hasard le pouvoir sous sérieuxité azo sala eza illégal yo yebi yango za na jugement ministre pe na jugement na mesa na ye ba confirmer ki yango ya yo. Je compte sur votre bon sens patriotisme na yo élevé pour que bon et d'arraper ba ministre abi ba conseil excellence lolenge ya dossier boy moyo to tia manzaka ezate po eza eloko ya batu ko zape mo malamu mingi pona ko chiter na union sacrée ndengo lobi maman toko ko souhaiter kaka ke ba échec aux ezaki na ba gouvernement eleka y compris na gouvernement Sylvestre Lukamba équipe ko ya ba relever défi wana mingi na niveau social au moins n'engé pas ciso soki lelo mbule beti mo ni circulation n'engé zoza urbanisation à ville les a moins problème pour la nene puis sur moi le ministre urbanisme habitat to retrouver sur aye ba na bazo zonga classe ba disposition bazwa pour protéger santé ya bana pour na COVID-19 ndenge zoza ya misa tu congolais azana besoin makambo misa tu eza nini alia maman mboko yo tozana ba terre arabe ebele ba échec ezaki na ba bukanga lonzo ba remonter ba pantoine congolais alia à se faire soigner ce qui a béni congolais alata atanga pe éducation moko adéquate na niveau ya grand Congo. Et puis, côté agriculture, accorder un peu moins pourcentage moins élevé, négliger le secteur en Amérique. La thème, va prendre le manukare, secondo futur. Avant autant, tout ça, il faut au lien. Moto allié était ventre enfamé n'a point d'oreille. À Koyo Kayote. Route de sorte agricole, oyo soki loni milona, et koko bimisa milona vers milieu urbain. Pour tout exporter, ce qui t'ont exporté, devise peut qu'il y a une caisse en boca na biso. Agriculture est un secteur oyo bamboka même les États-Unis même ba Brésil même le loba Angola par ba pétrole comme pour promouvoir ba agriculture pour agriculture les rassurera kabatu et pesa la stabilité dans l'économie en boka et puis asuka kozala pour la sécurité au moins que moi insécurité na est tata mokonzi école azo sala moi makasi ba militaire muso ba tena formation ba ye sur le plan diplomatique, on peut activer les pays voisins, parce que nous sommes voisins avec nos 9 voisins, permettez-moi la tautologie. Nous sommes contraints, il faut vivre là-bas, on peut vivre là-bas, dans le Lengue Sengeli, Tisuka et Mokili. Donc nous devons garder de bonnes relations. Et nous disons que les gens sont faibles, non. Tant que le maréchal a un bon il a pouvoir, le pays où on est sakana bisoté, c'est nous, bisoté, nous avons fait sa ligne de conduite en Afrique centrale. Donc, avec le souci du président de la République, Fachi Béton, il ne cesse de fournir des efforts dans le sens de rétablir le pays à côté de nous. Les communes à Katanga, ils ont en Équateur, les réfugiés, en Centrafrique, ils ont en Équateur. Tata Mokonzi Eko, le premier ministre Moussala Yangoua, il faut prendre déjà des dispositions. C'est une bombe à retardement. Bon, ils ont créé une sécurité dans l'Est et le Bayaka Nengouana. Communauté internationale et le gouvernement papa Kengo Boyamba. Toyamba bangona bataba na bangombe na manduki. Lelo bote biso problème hein. Hospitalité na biso bote biso problème. Bangona bazo uta bangi bazoya. Bamusu baza ba Rwandais ba fanda la bangi ba kuma pe ba kisango aneti kingwandi. Bazo kota na Grand Nord na bataba na bangombe baza pe na minduki ba 47. Pour na kokengela bangombe ne balobi mais komona sima mikolo ba komi kolona ba komi kosomba bisika et comme tozaka bana mboka bitumba so bandeko to gérer ba réfugiés na malamu pour que exemple makambo eleka na ba Kivu wana ezonga esute donc tango ko souhaiter la bonne chance to senga na premier ministre azala vraiment na yoka ki tweet na moko alanda na tanga ki abi que vraiment gouvernement na ye kotika mo ba empreinte tous en espoir to pesa bango chance na ba acteur ba koya pour que mboka na biso décoller tous à la gaga dignité tous à la kala ezonga kaka ndenge lobi que congolais tokozana pays kozala malamu ko vivre dentikala plus beau qu'avant hymne national et le bino to dresser front to la kiselongi to telema to ça misala pour to tombola ekolo na biso. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso bandeko balandi ya question d'actualité. Awa toyoki malamu intervention ya mwana mboka Joseph Désiré Mobutu
alobi yango malamu premier ministre a oza na kati ya ba consultation na yo. En tout cas, tala likambo etali le peuple d'abord. Tozo zela to bona ba empreinte oyo okotika na gouvernement na yo tozo zela to vivre yango eloko ya liboso ba balabala ba zela ezate bana classe ba bandoko ma toujours en retard donc botala makambo na waza ko bandela gouvernement na yo tozo zela bato oyo ba ko défendre vraiment vision na yo na ndenge zo monela ngo likambo ya mibale protection ya bana classe bana mikemike bazoke na classe ko ba mesure ya ko protéger ko sécuriser bango enfin likambo ya libumu peuple congolais zolela likambo ya social bon kobosana te dossier ya ndeko na biso nakanisi tolandi yango état de droit justice likambo ya état de droit donc justice esala na likambo etali dossier oyo biso sotoyebi maréchal Mobutu 32 ans na pouvoir asalaki na kati ya mboka oyo tango akei peuple congolais aleli alobi ah Mobutu bando kenda loso na kanisi ba congolais bayembaki nzembo wana lelo ye yo mwana na ye makila na ye bazali kolinga kobotola ba droit na ye comment soki ko s'attaquer na ayant droit mutu aza na droit na ye bolingi siko bocha maboko pona ba intention o eza ya malamu te en tout cas tobongisa côté wana biso tozana biso il y a village. On ne prend pas la part de Mutuna Mutu. Biso toza au milieu du village. Tomeni kaka information oyo ndenge tozoli yango pende ndenge topesa binoma et puis si passe na ke ba peuple congolais bazoli la pour ba message déjà ezokota ezopesa passe pour na kosuki sana ebite loba moko ezali. Je crois que maman kaka ndo lobi boza église au milieu du village. Je souhaiterais que ceux qui makambo na zoloba bazo keza lolenge sengelité donc les amamba lokuta na sengi na bandeko wana Jolino Makelele ancien ministre et ministre sortant ya communication et za la puce mobile ministre sortant ya urbanisme na le Molène de Sakomi affaires foncières ba ya tout ça la débat contradictoire ba yena ba pièce bazanango na yena ba pièce tozanango ba pour na plateau à télévision ba kolinga tout ça débat pour to éclairer opinion nationale et internationale le basuka ya ngwana merci. OK, merci, nous sommes à la fin de notre émission monsieur Joseph. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Moi également, je vous remercie. Bon, je vous remercie. Ça a été un réel plaisir. Bien que ce n'est qu'un début, mais il y aura une deuxième, troisième, quatrième émission. Je reste disponible pour éclairer notre peuple sur tous les sujets d'actualité. Parce que voilà, on est là pour soutenir les bonnes initiatives pouvant booster notre pays, l'économie de notre pays vers de l'avant que de l'avant. Voilà, c'est ça. OK, merci beaucoup. Bonne suite. Merci à vous aussi. Okay, bon boulot. Merci.